Mbote na biso bonso balandi ba la Voix de l'Amérique VOA lelo spécial maponami eyebani lelo de Joe Biden nde akoki kokoma 46e président ya États-Unis kolanda bilembo ba media ya États-Unis abasangisi na kati na yango pe VOA The Voice of America. Joe Biden donc na botangi bilembo bozali kosalema aleki etapi to pendelo ya 270 to 270 70 to pe encore ndelo ya ba grand électeur kama mibale na tuku sambo baponi banene oyo esengeli mpo moto alonga azali liboso ya Donald Trump me yango esalami mwa mikolo nsima ya maponami masalamaki le 3 novembre na États-Unis. Suspense ezalaki mpe ezalaki likolo kasi lelo yango eyebani me tosengeli toloba ete bilembo tozopesa esengeli ezala certifié, c'est-à-dire ezala endimami na misala mabongisaka maponami e na nsima na yango soki bacontentieux électoral ezali koleka na bacour e na nsima na yango bazuzi mpe bakose prononce mais esengeli to expliquer na États-Unis maponami masalamaka ya mokonzi ya mboka masalamaka na baétape mibale. Première étape ezali le vote public bato nyonso bakendaka kovote mais en réalité ntango bato nyonso bazovote bavotaka nde bagrand électeur to mpe baponi banene wana bazalaka na motango ya 540 esengeli na motu moko ayeba kolonga koleka 270 ndenge tolobi awa po alonga. Donc oyo esalami elelo oyo toyebi topesi bilembo ezali ete baponami bapomi bato bakopona Joe Biden 270 ezalaka na baeta nyonso 50 ya États-Unis e esalamaka na proportion ya makambo ebele ya population ya baeta mpona représentativité na yango e ezeli suka tia maponami mpo maponami so eza certifié esengeli ekende na archive nationale e na nsima ya archive nationale soki bacour bakati mpe ezalaka na nsima na yango bagrand électeur le 12 décembre bango mpe bakokende vote e soki bavote ekoki kosalama mpe par imagie quelconque ke bavote na bango mpe moto mosusu donc ekopesa mwa mobulu mais généralement bavotaka moto oyo bato bavote bango mpona yango e na nsima na yango ekozala le 8 janvier nde mokonzi ya mboka sika akolapa ndai toloba probablement très possiblement mpo sikoyo deja makambo monisami polele ezala Joe Biden aprete alapa ndai mais ntango ezosalama oyo toyebi Donald Trump aza koboya makambo koloba ke fraude ezalaki mingi yango nde toloba na émission oyo mpona yango tobengisi moko na bapandisi yango mpe ayebi makambo ya communication mingi eza Paul Madidi azali na Michigan e moko na baeta oyo esalaki mwa matata na kati ekabwanamaki mpe Trump azalaki likolo mpe nsima na yango Joe Biden aye koleka na kati aza molobeli ya kala ya cour pénale internationale mpe ya baorganisation mosusu tokoyamba Paul Madidi uto Michigan. Alors Paul, bonjour, mbote. Mbote mingi ndeko Eddy, et merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà, toyebi lelo ke bamedia bazoprojete ke moto alongeza Joe Biden na maponami ya États-Unis après suspense oyo mpe malikolo yo ozwi yango ndenge nini? Oui, bon, elingaki kozala vraiment esengo en toute tranquillité. On peut annoncer vraiment dans la joie
que Biden a gagné complètement les élections n'était Salama, hein, n'est passé, etc. Mais n'es-tu expliqué en gros, il est vrai que a eu déjà 270 grands électeurs, mais côté Moussousou, M. Trump ne l'entend pas de la même oreille, Alingui déjà à saisir institutions, notamment Cour suprême, pour revoir Kawana. Donc, normalement, ce qui te l'ont dit, c'est Joe Biden a Yende Mutuakozala, prochain président, pardon. Mais c'est juste parce que on est encore un peu réservé du fait que Donald Trump ne l'entend pas de cette oreille et veut continuer à se bagarrer pour sa victoire supposée. Voilà, Joe Biden aza moto akala na politique azalaki vice-président ntango ya plutôt ya Barack Obama, vice-président ya Barack Obama depuis 2004 kino 2016 16, pendant 2008, pendant 2016. 8 ans, donc deux Mm. mandats, 2008-2016, voilà, pendant deux mandats, mais Aza, sénateur depuis très longtemps, pendant plus de 30 ans. Donc, Yangwana. Mais, toujours que le temps landing, bango réaction na bango ezalaki nini ntango yoki sango yango tozokende kobanda na toutoloba makambo ya vice-présidente ya colistière to mpe oyo aza na kasa moko na Joe Biden mpona kokoma vice-présidente ezali Kamala Harris tolanda ndenge nini alandi ayambi yango mpe azopesa sango na You're going to be the next president of the United States. wana donc eza Kamala Harris azali moyindo papa na ye azalaki jamaïcain mama na ye azali moto ya Inde moto ya Asie ya Asie du Sud azali na à peu près 50 je crois selon mes cosités 58 56 ans aza sénatrice bon ayebani na yango voilà, donc c'est ça. Yo kanisi apport nei kokozala nini. Bato mosusu bakanisi ke Joe Biden aponami parce que asali mwa stratégie wana azwi d'abord mwasi et puis azwi mwindo. Il faut d'abord souligner quand même que c'est la première fois qu'on a une vice-présidente, qu'on va avoir une vice-présidente, donc une femme, et puis ça va être une femme, mais qui n'est pas blanche. Donc Asa Moindo, Asa Moindo par son père. Ça c'est quand même historique. Il faut tout souligner en gros vraiment que ça historique pour la première fois dans l'histoire il y a États-Unis tout en a vice-présidente donc moi c'est ezalaki choix encore risqué quand même. C'est vrai que depuis quelque temps, on voit la montée des femmes dans les élections ici aux États-Unis. Tout dernièrement, sénatrice Ebele qui est élue, même cette fois, sénatrice encore une fois, Bassi Ebele, gouverneur Ebele, c'est comme un peu comme une tendance quand même, hein, depuis Hillary Clinton, etc. Mais choix risqué, pourquoi? Parce que certains ont réfléchi en se disant, bon, Biden a déjà moins, pas qu'à 76 ans, 78 ans, 78 ans, non, oui. 78 ans, 78 ans. 78 ans.
D'ailleurs, les premiers présidents les Non, plus vieux des États-Unis. oui, le plus âgé. Bon, vu son état, son âge, il peut-être que bon, si quelque chose lui arrivait, ça va être, une femme qui va devenir donc la vice-présidente, qui va passer présidente, et donc justement, certains et encore, c'est une femme noire, donc certains déjà, non voyait ça, n'avait pas très bien pris ça. Donc mpona bango, mwasi akoki kokoma président ya États-Unis et puis en plus une noire, heu, Mais il faut dire à ce sujet, j'ai l'impression j'ai que, nous avons entendu l'impression que, non, vie, ils ont ouais, eza partagé parce partagé que, parce que dans ce tout qui à fait, reportage, j'ai entendu na kutana ouais, bato balobi, bango votinde, mwasi, Kamala Harris. oui, Bazo tout à voter, en fait. fait, uh-huh. Exact. Mais non, mais je dis choix risqué parce que, bon, toza en États-Unis, il y a des milieux encore très conservateurs. Heu, bon, baza nano mpenza ouverte mpona komona mwasi azala accéder à ce poste-là. Cert Un certain échec, il y a Hillary Clinton ezalaki mpe pona, c'est-à-dire, Précision pourquoi moi c'est topesa, hasard? Ouais, précision bon, topesa que, les ouais, États-Unis, en mmh, cas d'empêchement, ou en mmh, cas de l'empêchement définitif, ou bien décès à président, soit mon conduire, ou bien à cookie sous terre du maladie, mokoboye, ils ont vice-président, ou bien à Kaya, Kamala Harris, c'est la vice-présidente, india, comment, président, il y a la République. Na kanisi toke nemba, on a le total à paix, Joe, plutôt, président Trump, lokola akotisaki barequête na ye asengaki bazuzi kotala mwa bisika tosenga bastope kotanga bilembo, akendaki na ye na terrain ya golf kobeta golf sango ntango ebimi motango ntango ekoki aza na terrain ya golf totala nanu ndenge makambo yango ezosalema kuna. Okay. None of us here is sure because he doesn't have his caddy riding with him. Yep. I think. Okay. Yeah, I think you're right. I'll follow him. Okay. I think so. Okay. Bye. Esengeli topesa précision ke baimage oyo tozomona eza baimage ya moto azwaki yango privé mais euti na AFP, donc biso yango na AFP kolakisa président Donald Trump na azali na ye na terrain ya golf wana tozomona bato bazosepela kote ya Joe Biden na elonga ya candidat na bango. Wana tomonaki ngambo ya Joe Biden bato bazosepela mais pendant que ezosalema sango epesami ntango balandi ya Donald Trump lokola président ye moko bazosenga na batika kotanga bulletin de vote bulletin de vote ekotaki nsima ya mokolo ya maponi c'est-à-dire le 3 novembre tokolobela yango tozokende tala ndenge nini bango baza kotelemela liboso ya bureau de vote totala ya voilà wana balandi ya Trump bazosenga bakata kokonte
bulletin nyonso to mpe bakasa nyonso ekotaki après le 3 novembre. Paul Madidi oza na Michigan. Michigan eza eta oyo ezwi mpe makambo ndenge wana. Toyebi ke président akotisaki retraite, président Trump akotisaki requête moko kuna et azalaki na l'une des requêtes ezalaki débouté. Esengeli bakata kotanga babulletin wana lokola président azosenga kolobaka eza na fraude to ndenge. Bon, il faut rappeler quand même qu'aux États-Unis, on peut voter donc en personne, au kei na bureau de vote, au voter, au koki pe ko voter par voie électronique ou bien par mail. Donc, au kei ko poster nani na poste au kei ko poster. Bon, alors, c'est que le combat, justement, c'est au niveau de euh, accepter ou pas les mails arrivés après le 3. Alors, pour État, lobby, non, il y a pas de problème tant que tampon et à poste et zokola qui ça vote ou bien donc l'envoi de l'enveloppe et Salamaki avant le 3, il n'y a pas de problème. Effectivement, à Michigan, à un moment, président Trump était en tête des voix, mais Tango comptait également non seulement voix, euh, voix et donc de jour il y a vote na également enveloppe et sali que Biden a qu'au passé a qu'au surpasser président Trump. C'est tout ça en fait vote il y a un oyo c'est assez particulier parce que non seulement on a avec Covid, etc., les gens n'ont pas pu voter comme généralement on le faisait avant, mais on a voté par voie électronique et beaucoup ont voté par mail et déjà président Trump azalaki vraiment favorable na option ya vote par mail te alors que justement bato ebele du fait de Covid préféraki que voter par mail ce qui fait justement si on ne considère que euh, les personnes qui se sont rendues dans les bureaux de vote, et Salaki et Monisaki, ou bien on a l'impression Salaki que président Trump a gagné, mais vote et Zakakate, le fait d'aller au bureau de vote et déposer bulletin na yo. Mais on a États-Unis, vote par mail, c'est légal, vote électronique, c'est légal. Et ce qui te sali compte, il y a nyonso wana et sali justement que M. Biden aujourd'hui euh, euh, a pu obtenir plus de 270 grands électeurs. Voilà, tokoloba mituna bato bazomituna mituna ebele, mais qu'est-ce qui garantit tozotuna boye parce que audience na biso eza na Afrique centrale mingi na Congo, qu'est-ce qui garantit que eza mpenza baenveloppe oyo bato batindaki eza mpenza balo bato baselaki parce que ici aussi président na bato na ye bazoloba yango qu'est-ce qui garantit eza yango nde bamemi kuna to bakotisaki mosusu te na nzela. On n'est pas toza spécialiste, mais je pense que bato oyo basalaka misala wana bayebi ce qu'ils font.
et puis baza na bapreuve ebele mpona beaucoup de critères, hein, donc mpona accepter ou pas telle enveloppe ou telle autre enveloppe. Par exemple, c'est tampon à poste, il faut ezala avant le 3 ou bien le jour même du 3. Vote, c'est possible, mais déjà, Cour suprême, il faut pas juste dire, oui, fraude, mais encore qu'il faut kozala na bapreuve suffisamment tangible. Déjà, Cour suprême, il y a, je crois, État de Michigan et puis État mosusu, déjà a rejeté déjà, requête, il y a président Trump. Bon, kotala comment tout cela va évoluer, la Cour suprême devra se prononcer. Voilà, Tokota ndenge ekoleka. voilà, tokendo tala ndenge nini Joe Biden a réagir par rapport ya makambo ndenge batatoli basakoli ete ye nde aza molongi ya maponami oyo tokende liboso na réaction na ye liboso eza na computer toyebi ka kosala discours mais akosala yango na pokwa donc depuis pratiquement 4 jours chaque soir chaque nuit Joe Biden azobima azosala discours mo azali kosenga bato ndenge bazala kani bazela bavoi nyonso ezala konte azali koaffiche to mpe kolakisa kondima moko ke ye nde alongi d'ailleurs lobi alobaki misakoli te kaza molongi me akanisi ke soki kotanga bilembo nyonso esili ye nde Justement, j'avais voulu insister là-dessus parce que malheureusement, aujourd'hui, le pays est quand même très divisé, très divisé. Président Trump akotika héritage moko assez compromis mpona président Biden, soki Biden azwi pouvoir, donc à partir du 8 janvier. Euh, Nanu namona te, depuis que je vis ici, je n'ai jamais vu des gens se battre, je n'ai jamais dans le ton des gens, des bateaux, discours et comment qui vraiment nauséabond, la haine, le racisme, etc. Donc pays quand même et comment qui divisé, tension et m'attaquer pendant les élections. Donc j'espère et je veux voir le président Biden travailler beaucoup pour remettre tout le monde euh, uni, remettre tout le monde au travail, remettre tout le monde se sentir en tant qu'Américain. Et je suis sûr, naza presque certain que na discours na ye akolobela surtout mpona bato oyo bavotaki ete ako- akotravailler surtout pour l'unité du pays parce que franchement pour l'instant le pays est très divisé et ça va être l'un de ses premiers chantiers, j'en suis presque certain. voilà tokende tala ndenge nini Joe Biden a réagir na yango wana eza tweet na ye tokomona tweete alobi amerika nasepeli ndenge boponi ngai eza mboka monene na kokoba kosala mosala napesi bino promese mpona yango ndenge nini ata bovotaki ngai te kasi naokende naoza na kondima ke naobomba kondima oyo botie likolo na ngai mpona yango wana eza moko na maloba
Joe Biden a lobby pour yango. Mais to kende pe na ngambu ya Donald Trump parce que finalement a réagir quand même. En réaction de monsieur Eza a Tokozongo na compte Twitter na ye eza compte a lobby ngai nde mutu nalongaki maponami oyo nalongaki yango mpe likolo koleka. Donc réaction oyo eza presque normale. C'est vraiment dans la logique de son action, de la personne qu'il a toujours été, qu'il est. Bon, malheureusement, tout ça ravivé un peu, écomatissé encore mafuta confusion dans la tête des gens, mais j'espère vraiment na kosenga ou bien na kosambela mingi que une certaine paix, un certain calme reviennent dans le pays parce que ce grand pays a besoin de paix. C'est un grand pays dans le monde qui doit donner de l'exemple, qui a toujours été pris en exemple. Et donc, il faut que la paix revienne et que les tensions baissent. voilà, il faut te préciser que yambo na maponami même jour à maponami bato bazala kobanga mingi tension ezalaki tellement mingi ke tomonaki bato mosusu bazosala manifestation mais basimbi minduki na bango et les constat oyo esalamaki ezali ke autour ya baélection depuis campagne ebandaki bato basomba minduki nanu boye te basombi minduki tellement ebele tokoloba yango eza pour plusieurs raisons. Eza na ba groupe lokola ba suprémaciste blanc bango bazalaka toujours na minduki mais basombi minduki ebele eza pe na ba groupe mosusu lokola ba antifa bango baza kosupporte mouvement ebimi mikolo oyo Black Lives Matter. Donc to mpe bomoi ya bato eza na litomba bango bazobunda depuis ke bazotelemela violence policière oui na yango mais na yango constat mosusu esalami eke même bamigrant pour la première fois bazalaka mpenza na minduki te ya mwindu to ya basombi minduki tolobaki yango na émission elekaki na bainvité mosusu koleka donc c'est ça tozokende tala parce que président abimisaki mpe communiqué na communiqué wana alobi boye totala yango communiqué yango elobi boye tokotanga yango alobi communiqué président apameli président Joe Biden apameli non président Donald Trump olimisi président Donald Trump apameli Joe Biden na kowelela kosakolama mokonzi mbango mbango mpe apameli bamedia oyo bazosunga ye mpona yango alobi esengeli kozela baaction oyo ya posé na au niveau ya justice kokende mbangu te mpona yango parce que azokanisa ke akolonga nazwa mwa mpona yango réaction rapidement ya Paul Mbangu. Encore une fois, c'est vraiment logique hein, dans la démarche de Trump. Et puis, quelque part, il faut lui reconnaître ce droit-là. Azan a droit, il y a qu'au revendiquer, un peu comme on a vu hein, dans les dernières élections au Congo, Fayulu azwaki mokonzi à saisir cour constitutionnelle pour batalela likambo wana. Donc aussi bien Fayulu que Trump en ce moment estiment qu'ils ont
gagné des élections, où il a gagné des élections, et donc il va jusqu'au bout pour avoir sa vérité des urnes. C'est normal, mais maintenant, il faut laisser soit la justice faire le travail, c'est-à-dire que requête Angonan ezala accepté, et puis ceux qui les a acceptés, accepter le résultat ou ce que va dire la Cour suprême ici. Ceux qui paient, Cour suprême et lobby que non, il y a vraiment aucune raison qui peut justifier que les élections ou qu'il y a eu fraude. Il faut aussi accepter, mais j'espère que président Trump à cause de la fair play et à Kondima euh, bah, non seulement les résultats tels que les élections l'ont démontré, mais il faut aussi connaître l'homme. Hein. C'est un homme orgueilleux, c'est un homme bagarreur, il faut le dire. Hein. Il, il a toujours gagné dans tout ce qu'il entreprend, et donc il accepte mal quelque part cette défaite. Surtout que pour ceux qui ont suivi sa campagne, Aloba qui il n'acceptera jamais d'être battu par le pire des candidats au présidentiel américain. Donc, euh, il y a ezali question d'honneur ponaye, et la de question d'honneur, d'orgueil personnel. Et puis, il faut dire aussi que, euh, bon, il y a plus ou moins la moitié du pays hein, euh, qui a voté pour lui. Et donc, ouais, je comprends, Nazo comprendre que Azala a un peu poussé à revendiquer bah, droit. Hein. Il y a bah, Voilà, électeur Paul. naïe. Autre le bango, so otali, selon l'analyse mingi zo salima, na baita ebele. Bon, d'abord, c'est pour cette raison d'ailleurs que vous m'avez dit, baza, beka exam mingité, baza presque Vraiment, ouais, 50-50, 49, 50, 51, 47, autour de ça. Batouakani, si, selon une analyse que Nalandi, quelque part sur Kolo, que, bah, rejeté politique n'a été surtout que, sur le plan économique, c'était pas si ce qui mauvais. Covid, Ouais. ce qui Covid des réalités, des Covid des réalités, donc économique des makasi. Bato bakanisi ke ba rejeter personnalité à Trump qui est politique na ye. Yo olobi nini? Oui, absolument. Je partage point de vue wana nalingai d'ailleurs Kolobango. Euh, Déjà dans Loba Kiango, du fait de sa personnalité. Et puis, on n'a jamais vu monter à pas enfin, racisme, mais surtout tension sociale dans le pays. On n'a jamais vu ça dans sous aucun mandat présidentiel. La tension, Azaki presque en bagarre contre un peu tout le monde, contre les médias, contre les démocrates, même contre certains républicains. Bon, et puis justice sociale. Ils ont acquis vraiment bien pensaté sous son mandat, même si on doit lui reconnaître certains succès économiques, mais euh, sous son mandat, na président Trump, euh, moi, euh, moi, bah, souci ezalaki moi ebele hein, sur le plan justice sociale, sur le plan de la Covid-19, et puis juste la décence, hein, je veux dire, ndenge ya kosala politique, ndenge ya kozala na bato. Euh,
bon, tout ça, et sali que bato mingi, bon, préférer que une certaine éthique ndenge ya kosala makambo na politique na même ya hein, dans la façon de parler aux gens, avec lui il y avait comme une certaine légèreté dans les paroles, dans les dires. Bon, il faut, en tant que leader, à montrer exemple. Et malheureusement, très souvent, il n'a pas été un leader qui a été exemplaire. Rien Est-ce que que pour quelque ça, part, aza victime te, tala malamu, violence policière, et banda te tango Trump, comme président, violence président, non, mais policière, ezala nango c'est banda kala. Et comment puis gérer. Covid, eye kukwea tango, na suka pratiquement ya mandat na ye. Ouais, mais justement, quelle réponse donne-t-il, a-t-il donné à la gestion de Covid-19? Comment quelle réponse aussi à Pesaki, à comment à Bordaki, bah, question de la violence et la justice, euh, justice sociale, ne fût-ce que ça. Par exemple, reprocher à Mingi pendant que bah, ba ba bato babengaka white supremaciste, donc bao basupportaka donc bamindele kaka hein, Bakansaka bamindele baza likolo ya baza likolo ya bato supérieur. nyonso ouais, supérieur. Bato ebele baesperaki ke balingaki koyoka na monoko na ye que aza contre monter Mais ya bato toloba yango mais bango ezalaki clair te na ezalaki balobi ya bamiti ya minduki mingi, toyebi républicain eza tradition bazalaka soutenu par bato baza na minduki mingi. Est-ce qu'aza victime te parce que ce n'est pas seulement lui. mais encore une fois, quelle réponse? Comment il aborde cette question? À plusieurs reprises, bato balingaki koyoka ye par exemple que azoproposer ne fût-ce que une solution au problème d'utilisation des armes. Oyebi que Yonangai, on sait tous ici que c'est un vrai problème. L'utilisation, rien que cette année, sous son mandat, Naba école, Naba université, combien, bah, 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 comment on appelle ça, hein, Meurtre. incident, Mhm. meurtre dans les écoles et salami. Et non seulement meurtre, mais meurtre aussi euh, d'un niveau racial aussi, hein. Euh, Quelle réponse a-t-il donné? Comment il a géré tout ça? Et donc, tout ça est sali que, bon, malheureusement, à perdre paix, voit sur ce plan-là. C'est dommage pour lui par rapport à certains succès économiques qu'il a eus, mais il n'a pas abordé de la manière qu'il fallait les questions de justice sociale. Le Voilà. mouvement Black Lives Matter est devenu très fort sous son mandat. Et au lieu, par exemple, de comprendre les voix, les plaintes, les revendications de, de cette catégorie de personnes, au contraire, Azalaki Netiko, non seulement qu'on négligeait, mais que presque bon, ne pas reconnaître ce droit-là. Et en même temps, Azalaki neti ko supporter, je Mais vraiment entre n'oublie pas guillemets, que Trump a ouais. lobby, à se justifier lobby, à part peut-être Abraham Lincoln. Ils ont un président Moussousouté à Salah Kolekaye, pour la bola noir. Donc, il est le premier à avoir fait, Makambo, pour la collège, pour la Makambo Landa, qui a eu un grand débat pendant la campagne électorale. Même Biden a répondu qu'il était non. Bon,
à ce sujet, je pense que c'est Oyebiango très bien. Ça reste encore un sujet de grande polémique. Euh, c'est pas sûr que à l'Obakango Mingi, hein, mais il n'est pas toujours évident et vérifiable que bon, il a fait plus que Lincoln ou personne d'autre avant lui n'avait fait autant pour les communautés noires. Tout ça, c'est à vérifier, mais ça fait partie de sa ligne de campagne, hein, Tokene mbango na problème sur la campagne Donald Trump azokebisa lobi soki akei Joe Biden akoti États-Unis ekoti na récession toyebi avant Donald Trump aya ezalaki même sujet à débat position en Chine donc peut-être lelo Chine est la première puissance mondiale même sous Barack Obama il commence déjà deuxième position mais aye azui moi action tout ça et Chine ezongi moi c'est ma États-Unis za likolo. Bon, je pense que on peut pas ne pas reconnaître hein, qu'il il s'est battu euh, contre la Chine, à Bundaki Mingi contre Chine, mais Bitumba contre Chine, où la dualité entre les États-Unis et la Chine ne commence pas sous Trump. Euh, ce qui Bato Bazo Tarabiso Bazo se rappelait, la dernière année de mandat de Obama, à Kendaki na Chine, autorité chinoise, boyaki ko dérouler tapis rouge euh, pour Obama, parce que déjà lui, à cette époque-là, déjà mettait pression sur la Chine, les droits technologiques, l'espionnage technologique, Les droits etc. d'auteur, Ouais, président Obama déjà à Banda Kiango, les droits intellectuels. bon, intellectuel, et donc ça continue. C'est une logique, eza logique normale que oyo ebandaki déjà bitumba oyo ebandaki déjà sous Obama Mais Obama a fait ezokontinue ça na sanction jamais na État na Chine. Donc, Trump a lobby a fait six sanctions balébélé na Chine 3 fois, 4 fois avec sa guerre économique ouais financière. mais Ouais. ouais mais euh, juste pour dire que ebandi lelo te bitumba wana, et bon on peut reconnaître ça à Donald Trump. euh, il a eu, c'est vrai, hein, quelques succès, des succès économiques, ça c'est clair. Il a eu des succès économiques, mais bon, il il faut toujours aussi rappeler que les États-Unis n'étaient pas non plus un pays pauvre, n'était pas un État second. Il a trouvé une situation économique tout de même euh, flatteuse. Voilà, Tozoloba, Lelo, parce que Joe Biden a l'équipe étape, il y a 270 grands électeurs, tout un collège Mm. électoral, a commis l'Icolo, il y a 270, Zouk écoute, à côté 80, donc, Toloba, c'est ça pratiquement vainqueur, il y avait élection, mais selon biso ba média, ils ont un système, ils ont un déngonate, tout ça, CNIT, Commission nationale électorale indépendante, ou et ça pour la cas, neti biso mais eza quand même na bakommission électorale mais bamédia esorganisaka mpo bazwa bango moko babengaka baétat bazwa barésultat na nsima nango bapublie mpe baprojete nani aza mokonzi donc oyo tozoloba lelo eza ke Joe Biden aza projete lokola molongi ya maponami esengeli kozela yango ezala certifié endimama na bakonzi c'est-à-dire na bakonzi basalaka makambo maponami na bazuzi soki contentieux eza te mpe na nsima na yango ekende na baarchive nationale baarchive yango e na nsima na yango bagrand électeur oyo bato baponi bazalaka autour ya 540 baokende kopona mokonzi ezala les 12
décembre, dans quelques jours, presque 6 jours, 5 jours, voter. Ce va voter sur Sili Nassimana Yango, président Sengeli a pas prêté serment, toi là, Pandai pour Nayango. Voilà. Donc, Yango, tu as Koloba, Makambetali, politique, il y a États-Unis, Namboka Bapaya, to kotaki déjà Nayango, mais Toloba, Mutuna na Otuna, Paul Madidi, mingi pona audience na biso eza Afrique, mingi penza Afrique centrale pe ba Congo mibale. Ce qui Joe Biden aponami aleki elo nini bato ya zone wana esengeli bazela. Déjà en passant avant que tu répondes fona lobake na Congo Kinshasa tomoni déjà ba réaction ya bato ebele ya ngambo nyonso ya politique tomoni FCC ezosepela epesi na bareseau nango sociaux bamessage ya félicitation ebimisi bavideo nango nyonso bazalaka nango kala na contact na Joe Biden na mwasi na ye tomoni bato ya cash mpe bapesi bafélicitation Martin Fayulu mpe apesi félicitation basepeli Janine Mabunda mpe lokola réaction na yo mpona yango na ndeko Madidi. Ouais, bon, c'était un peu amusant. Qu'on a Kinshasa, photo, et Zokobima. Bon, il y a ils en étaient un peu une bataille sous cap là, parce que apparemment Trump avait plus ou moins soutenu euh, le président Tshisekedi, alors que les autres FCC considèrent que Trump n'est pas des leurs, n'était pas leur ami. Bon, donc au niveau de Kinshasa, c'est un peu cette bagarre, c'est un peu amusant de voir. Mais pour revenir à l'essentiel, euh, c'est vrai que l'Afrique, hein, de manière générale, ezalaki vraiment mingi te na débat ya vraiment totalement absent na débat présidentiel. Euh, Même si on sait que euh, M. Biden avait plus ou moins un plan sur l'Afrique pour plusieurs raisons, hein, le changement climatique notamment. Euh, euh, donc, M. Biden avait plus ou moins beaucoup de raisons de compter sur l'Afrique ou de travailler avec l'Afrique. Euh, alors, Siko Toko Tala un peu comment tout cela, comment Ndengenini Makambango et Ko Salama. Euh, mais je pense personnellement que du fait des circonstances actuelles, président Biden, que ce soit Biden ou bien Trump, s'il avait gagné, il se serait plus concentré sur des questions internes. Un, il faut qu'aussi sa Covid, question à Covid. Deux, il faut se battre pour vraiment l'unité nationale, hein, ici aux États-Unis, sur ces questions-là. Et puis, il y a d'autres questions de manière générale, sécurité nationale, climat, changement climatique. Bon, seulement après, bon, c'est vrai, diplomatie, les rapports bilatéraux entre les pays, chaque ambassadeur aura euh, va avoir un plan plus ou moins précis comment mener la diplomatie américaine avec le pays concerné. Donc, Tokota, mais je pense que l'Afrique, ça va pas être vraiment une grande priorité du fait net na lobby, hein, Covid, il faut une crise à Covid, crise économique du fait de Covid-19, unité nationale, et puis d'autres questions, par exemple, comme changement climatique. Mais Paul, avant que nazonga na question na suka tozonga na yango, tomoni su na bokonzi ya Donald Trump
batwalbi multilatéralisme eza société bakomi concentré tomoni rapport même Tout à avec fait. l'Europe Ouais. et donc yokanisi d'ailleurs Donald Trump po tokende mosika te Joe Biden asi aprometaki ke akozongisa biloko wana nyonso azongisa C'est c'est vrai. ça. C'est vrai. C'était un peu la politique de Trump. Azalaki vraiment favorable te na système ya organisation sous-régionale, hein. Akata coopération, tout Avec soutien, l'ONU, assistance des États-Unis avec OMS et l'ONU, l'ONU et tout ça. Ouais. l'ONU, etc. Azalaki plutôt favorable de l'exit de l'exit de Grande-Bretagne de l'Europe. Et puis Azalaki plus même au sein de l'Union africaine des relations presque personnelles avec des États, ce qui explique peut-être aussi ces rapports plutôt bien avec le régime de enfin la présidence de Monsieur Tshisekedi, mais est-ce que c'est une politique bien pour l'Afrique alors que on tend plus vers les régionalismes, bon. Mais pour des questions, par exemple, pour un changement climatique, et puis d'autres questions encore sous-régionales, je crois il n'est pas si mauvais que ça de rester dans les régionalismes. Mais Trump, Photo Bango, aza pro-Israël. Tomoni a déplacé, a se prononcé pour que Jérusalem est la capitale d'Israël. Asali, zongisi, relation, ndeko, na été belé, islamique, Soudan, Isaiah, Soukaoyo, point de vue nous anini. Quand c'est que Joe Biden a osé sa politique, il y a karaoke, na osé na Tel Aviv, a ça la, les années. Bon, je pense pas que, surtout dans cette région-là, Joe Biden ne va pas non plus brusquer les choses. Il va observer ce qui a été fait et fait à Kotala. Akota ndenge nini makambo ekoleka, mais je je pense pas qu'il va pas non plus laisser tomber la question. Bon, ok, résoudre Trump a facilité les rapports entre Israël et certains pays arabes, oui, mais euh, mais ça ne suffit pas parce que la question palestinienne est toujours là, demeure. Il faut résoudre ce problème. D'ailleurs, à ce sujet, parce que tu parles de pro-Israël, c'est un peu ça aussi qui a fait le succès de Trump dans les milieux surtout chrétiens, hein, qui voyaient en Trump comme un côté messianique, euh, justement du fait de ses rapports particuliers avec Voilà, Israël. pourtant, ngozo pusana toke na question oyo eza mpenza essentiel. Lelo bakongole bazobanga. Bo Mm. régime ezochanger, en fait, pas régime, mais le président asika azokoma. Toyebi barapport nini ezalaka, toyebi les Américains ont toujours entretenu des rapports na niveau ya Centrafrique, mais bato bazokanisaka badémocrate bazalaka na mwa penchant na toloba Rwanda, lelo toza na question ya minembwe tout ça, bazobanga parce que toyebi Albright, Madame Albright, azalaka secrétaire d'État aloba ke bango baza prunel na miso na ye tout ça. Bon, yo moni yango ndenge nini? Bon, déjà, Est-ce que par rapport il y a préoccupation dans la balkanisation, tout ça, ndenge changé, bon, eza bon, les rapports ne sont plus les mêmes, hein, si à certains moments euh, les démocrates avaient été plus ou moins proches de la cause rwandaise, c'était les circonstances de l'époque. Il ne faut pas oublier, par exemple, que euh, les, euh,
les démocrates ont aidé, par exemple, à déboulonner la dictature moboutiste, alors que les républicains étaient plutôt très proches avec Mobutu, Yangwana etc. bato bazobanga parce Ouais, que situation nyonso ya tumultueuse ouais, surtout le donc, nyonso ya euta na likambo wana badeversa barefugie lelo donc ntango bazoba balkanisation tout ça bato babanga à partir ya point. bon, moi, je suis plutôt, je pense plutôt que les circonstances ne sont plus les mêmes. Les temps ont changé. La force aussi, la force euh, euh, dans la sous-région, où les forces dans la sous-région ne sont plus pareilles. Monsieur Tshisekedi, Asa Militaire-T, participant à aucune rébellion, il peut représenter un certain leadership dans la sous-région qui peut intéresser les Américains. Donc, euh, on va voir. Tokuta ndenge makambo ekoleka. Une fois de plus, tout dépend de ce que nous aussi on a à offrir, de notre dynamisme dans la Tout sous-région, dépend de na notre diplomatie. voilà tokomi na suka émission na biso tolobeli lelo ezali ke Joe Biden azwi position ya kozala président ya États-Unis parce que aza projeté kozala molongi aleki déjà d'après ba projection ya bamédia eza bamédia nde moto ezopesa VOA mpe epesi yango aleki étape ya 270 to 270 to mpe nkama mibale na tuku sambo ya baponami banene na yango tokoki koloba ke alongi mais esengeli tozela yango endimama mpona aloba makambo nyonso toyambaki moninga na biso azali journaliste azali communicateur Paul Madidi ayebani malamu mpe azalaki représentant ya cour pénale internationale bute bandaki na Kinshasa asala mingi topesi ye merci mingi merci beaucoup Paul mpona Merci, merci en tout cas, ndeko Edi, nasepeli mingi kozala na yo kolobela makambo oyo ya politique et ya élection na États-Unis. Voilà, ezali suka émission na biso yango oyo tokokutana mbala ya nsima donc tolobi Joe Biden kino lelo tokoki kolobaka aza molongi me tozozela ezala certifié na makambo suka na émission na biso